Oleki sabat. Na leki sabat tout na leki sa mutu. Na boma mutu. Et là surtout diable salaka et où t'as na nzambe. Ah oui. On invite Souzoula. Les biens et les mal. Azwango wapi. Paya papa. La transition ne peut pas se faire mais vide. Parce que ça n'est pas moulu tolingi to yibayango. Sozo pratiquer en c'est que les contraires. Ah oui. Et au cause de la malheureux. Ah oui. Ici dans cette terre. Et ça monde yanko, monde ya vol, monde ya muyibi. Ah oui. Mabo qui la bimisi bon à transport papier ça biso to fout à transport. Parce que bah na bis ko kutu na bis. To kitipe R4 to zonga boy noki mbala moko ba benga mbongo ni zongi. Noki na poche ni ngani pou. Abi ezongi. Na simba boy ezongi. Na seki na bi mama mbongo ezongi. Abi ngabi oui. Kuna na balola ki na ba poche nyoso tout et le côté ezongi. Na bimsa boy correct. Na devise na ba franc. Ngai bozayuma. Mais on a ni nganga nzambe parce que dans Apocalypse chapitre 5 verset 10 siko asali biso ba nganga nzambe awa na sina mokilo dans cette planète terre yonanga batu tondimeli Yesu comme Seigneur et Sauveur siko biso ba nganga nzambe il faut engloutir bango to la différence entre biso na bango. Ah oui. La transition qui veut dire le passage graduel d'un état à un autre. Yesu état qui nganga nzambe asala kite to asala kite ay boti amay wana bati mai abonde le komi 20 eza monde oyo eza monde encore monde moyibi fungola misu chaque jour transition sala maka comment tango tozolonga lelo ezali mardi potokota mercredi mais tango tokoma mardi 23h59 potokota seconde wani mercredi voilà na place wana kaka na tango wana. Yango moni ke bayiba ka baitola bato ba chance ya bato ndebongo. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, balanyo c'est chez Biso Télévision. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino Brad Bumba, na chaîne na bino bolingara mingi chez Biso Télévision, plus de 168 000 abonnés. On vous demande de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne. Merci pour cette confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de nous donner sur cette chaîne. C'est grâce à vous qu'on essaie toujours de faire mieux ce boulot. C'est grâce à vous qu'on essaie toujours d'avoir de bons serviteurs de Dieu, de belles servantes de Dieu sur cette chaîne. Merci à vous tous. Vous nous suivez partout dans le monde. Vous êtes à l'est du pays. Vous êtes au Rwanda, vous êtes au Burundi, Tanzanie, vous êtes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, vous êtes en Australie, Chypre, Canada, Brésil, États-Unis. Merci pour cette confiance et la fidélité. Vous voulez vous abonner sur cette chaîne, c'est pour la première fois. Juste dans ce trait en rouge, s'abonner, appuyez ou cliquez. Alors, il y aura une cloche qui va sortir. Vous voulez être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à vous tous. Merci à tout le monde. Bato Balinga, Brad Bumba. Cette émission, je l'ai dit à une seule personne. Madame Daniela Mokoko. Mokoko Yaba Daniela. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Profite vraiment de ton jour. Que la longévité, la prospérité, la sublimité t'habitent encore une fois de plus. Madame Daniela Mokoko, une personne qui a un cœur pour des enfants ou des personnes démunies. C'est son dit. Mon CED de la fondation, mon CED, mon cœur pour des enfants ou des personnes démunies. Merci à vous, maman Daniela Mokoko. Nous, des personnes qui te connaissent, nous te souhaitons joyeux anniversaire. Merci à toi. Voilà. Et sans oublier à toute l'équipe de Biso Télévision. Merci à Denish, Eli et Chris. Aujourd'hui, j'ai dit merci aussi à Joyce Lokamba derrière la caméra. Quand je parle de Joyce Lokamba, vous savez déjà à qui on a affaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là avec ces grands hommes de Dieu. On va essayer de parler. Aujourd'hui, on fera que 40 minutes. Na Seigneur, on peut la lobby, on a média 40 minutes. Nous avons 40 minutes avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba Kound. Aujourd'hui, on va parler sur la transition. Quel est le thème de transition? Tu as dit que tu as pouvoir, et on te le pouvoir,
tolobela vie na biso tolobela na kati ya transition awa et tozonga muke na Pâques parce que Pâques elekaki qu'est-ce qui s'est passé na Pâques est-ce qu'il y a eu des miracles est-ce que vraiment ezaki Pâques ya solo bato ba fetaka Pâques na mars avril na oyo ezaki na janvier est-ce que ça Pâques moko ba délivrance ba miracle et monanaki on va parler de ça avec l'homme de Dieu l'évangéliste le frère les prophètes je suis le Kambakoui. Papa bonjour. Bonjour frère Brat. Bonne santé. Santé ça très bien, spirituel, moral, physique. Nyon so bien. Nyon ça très bien. Pas que les kaki. Ah oui, pas que c'est les qui. Autres élections sur les a pas quitté. On les a pas qui a bango, ba pagan. Oh. Mais abiso ba chrétien, na ba croyant, vrai pas qui ndé yango itoleka. Est-ce que au sala ndeni tongo tombara dimanche à pas kwana. Oui, bango junior ça et na taille le côté donc na s'intéresse na côté et intéresse ka nga pété ndé ba to ba fitaka ba fitina bango bon. Pour oser c'est lobby mon peuple périt parce que le manque de la connaissance. Ah oui. Eh oui, la connaissance détruit, manque de la connaissance détruit. Ah voilà. Mais eza lokola yo. Soki oyebi ke eza acide. Eza kaneti might. Est-ce au mélango? Jamais. Pour yebi yango. Mais muto yebi yango te. À cause de mel. Ils ont comme on a bouquet. Hein? Bah qui sont souvent tika babi que ne laissez pas à la portée des enfants. Des enfants. Mais yo mukolo aussi mboye oyebi que oyo eza danger. Mais moi na oyebi baté ya ozango aller na et voilà et ça les dégâts. C'est comme ça dès que tu vivre dans le monde yo. Monde spirituel est compliqué. Et makambango ya affecte ta physique. Ah oui. Mais est-ce que ba miracle? Est-ce que bon ngai te moto no sala miracle. Oyo sala miracle les enkolo. Journaliste azana et puis bateau bazana anine bazali bateau moi je me suis sauf il fallait na tinde là on se bateau je peux atteindre la téléphone et bateau batinde lio voilà et pas dans ngai ezali mususu couple hein bazaka papa na maman na mwana ba moko papa na maman ba maladif na maladive mais basali sainte miracle ça na papa na maman babiki bon mususu bazalaki na mwana ya kizengi basali nini bazemba na misato moko kizengi basali sen ba melisi mwana suka biki siko kizengi si est ngamu na kendo sala bon nga prier pour na bango te donc basali ya balandi yango musazaka yemoko mama azolandanga asa yemoko même ndaka fanda yemoko alors amoni miracle et salami ya Pâques mususu bambongo bamusu baza surpris que batindeli eloko mo koli moko donc ngai moko elizole ke et plusieurs autres miracles ont été faits voilà nzambe azui lokumu voilà pour ngai zali nzambe azwa lokumu amen. Moi je suis qu'un simple frère, un simple instrument, votre papa, votre fils, votre enfant, votre kulutu voilà votre petit frère ezande ngai. Mais le jour na yakiawa pourquoi osinga mutu moko tsobima awa. Oui, je sais que j'aimerais avant tout si mango mukie tout la nana no image oyoyo et puis tout zonga juste après ça. Nous avons émission second souffle. Les appels mission au Nzamba Pesibiso pour le salut des âmes. Parce que Nzambe a mené une vie paisible ici sur la terre et puis à Zinavie. Nango tozana ndeko awa papa komona liko vandiwa comme on a fait papi Mwanza na vel nangaba na abima simanimba ni on na seli. OK, frère papi Mwanza va nangaba abima simanimba alimia témoigner la frère papi Mwanza on témoigner ni nza passer na bina. Na ninga témoigner pour na mabe oyo ekomila kinga nangana kende nini ndakanganga donc parce que les a dans moi la grand frère nanga aibenga mbongo ezaki 410 fois comme on est alors que na failli ba décision que na ba une basu et puis na que nini ndakanganga alors que mama bibishi oyo apiana bino awa yende mutu apesanga idée que n'est pas papa yende awoye bandeli ni yako solola na yo alors que na sololi na papa na yaki pe awa na
expliquer pe kawana. Zela bayibaki yo 410 000 francs na ndako. Oui. Olinga okina ndako ya nganga. Oui. Mais serment tosambelaka na ye aodi non kende mpe évangéliste Josué. Oui. Nde oyaki kokutana na papa. Oui. Loba siko papa loba nini. Après siko ntango nakutana nani papa na expliquer kawana. Ayebisinga ke déjà mouton déjà ici amonaki déjà mais oyo nyonso tu aopesa yo zwaka me mbongo deja esi asalelango déjà yo zwaka oyo aopesa yo ozwi kaka mais apesi yanga nyonso te apesi yanga kaka 100 000 fois congolais. Zela pardon ntango okutana na papa. Oui. Papa ayebisi yo ke motu wana oyo nyonso aopesa ozwa kaka na esi asaleli yango mpe okei apesi yo me apesi yo 100 000. 100 000. Alors que ntango apesi nga ndemba moko akomi koloba o kutu azalaki ye moko te donc nini bazalaki ebele na nini mbongo wana ndenge azwaki epuis nsima nde aosenga ngai bolimisi donc nelimise. Donc mbongo omoni moto ayibai mbongo ntango okutani na papa oyo omona moto oyo azwaki mbongo na yo epuis asengi bolimbisi olimbisa. Siko bato nyonso baolanda biso na minute oyo baobungisa mbongo baokota bandako ya nganga conseil nini yo kopesa bango? Bon conseil ma oyo nga nakoki kopesa na bango vraiment donc bakende so neti lokola moto abungisa eloko ake mosika te donc alukaka nini présence ya nzambe nde nzambe alukango wapi na basali na nzambe nde nzambe nde awoyeba basali na nzambe oyo wapi faut préciser basali na nzambe baza ebele akoki koluka ata mosali na nzambe nani papa Josué nde awoyeba nde nini ya kosunga ye nini mpona nini kawana oyo ebina kokomela. Voilà, de retour sur ce plateau. Papa, mutu oyebisi alobi eloko te. Donc asilika te ata baina. Oui, parce que bayibi mbongo abombaka mbongo asalaka quelque part abombaka mbongo ne titi mbongo ekomi ebele avant que musala vérifier ezali akepe musala azonga musala vérifier eza te ata un frein eza te donc epesi panique talaka mutu bayibi mbongo nyonso ozali non économie na ye mobimba na ye mobimba na ye alors bato mosusu kepa nganga banini ye moko pas juste de bon na okepa nganga mutu ani fona barré journal eleki les jours suivants nde bayo pesa te mais ok bon ça va non que papa et pas papa et pas pasteur na biso et c'est pas aussi la première fois plusieurs personnes bayibi bango ba chenete ba nani ba mbongo ba nini tout mettre prier nzambe a se manifester mais loko ye petanga to solinga biha na seki na bite kende moto ana ola la pongite ya zozongisa pa senga bolimbisi mais na moni a utiliser comme ke non oya opesa yo joie yango limbisa ekomeme na la publicité kosilika pete ici azongi akomi na ndako amona moto aye na aye o excuse bolimbisi ngai moto na yebaki mbongo nao mais naye kozongisa yango yo olimbisa ngai donc maloba na ngai siko nalobaki ezongeli ye azwi kaka esili akomisi nzambe mpona koloba ke nzambe azali nzambe azali mystérieux plus que nganga bato mosusu bokepa nganga me bozwi mpe eloko yango te mais Dieu peut compliquer cette personne et puis akozongisa ndenge oyo ye moko alingi tala et arriva que bon et arriva plusieurs fois que moto ayibinga mbongo ngai siko nasali prière loba transition voilà yango tango osala transition makambo na kobana osalama mingi nde natali ntina bi te naza na infraction epa na nzambe te mpo na nzambe apermettre oloka beyela ngai badimi na ngai napesaka baofrande napesaka omboni napesaka je n'ai pas volé nasaliki ndumba te nasali eloko te naza au nord de na nzambe mbongo wana ka place ezali je n'étais pas seul nazalaki na mama zala na mambo kilo mbongo wana ka place ezali ya ozonga ezonga ka place ezalaki même na kende ki asombi biloko a dépenser
mbongo kolimwa bato wana parce que mbongo na ngai nangi naloba yo katinga lisusu loba natiki mbongo na ngai eza ya makila eza ya pamba te okamwe sikoyo il fait ya kozonga awa mbongo na ngai eza ya makila il fait ya kozonga esili tovandi mpe esili mama fandi mabokilo afandi leki mpe ya mwasi na ngai afandi 4 personnes bapesi nga mpe biloko na lie na ngai esili mabokilo abimisi mbongo ya transport bapesa biso tofuta transport parce que na bis babiso kutu nde na bis tokiti mpe R4 tozozonga boye noki mbala moko babenga mbongo wana ezongi noki na poche ningani abi ezongi nasimba boye ezongi na seki na bi mama mbongo ezongi abi ngabi oui kuna na balolaki na ba poche nyonso tout eloko te ezongi na bimisa boye correct na ya devise na ba franc ngai boza yuma. Voilà. Et plusieurs autres choses on a kokoloba bouton manchette na oui bouton manchette na bete mbunda na église parce que na beta ka mbunda na bana ngai ba beta mbunda na église na bete mbunda ti et si on a la taille bouton manchette ndeko moko na poto ayela kingai na cravate na bouton manchette nzoka bouton manchette na ibita soki funga maki soki sala kinini na ibi place ko pété prière ici toki to comme na ndako na longolo yo non, on a remarqué na nzela. Chemise sanité et voilà. On a talabo. Bouton machette quoi et puis bouton pe lisusu. On déjà à 20h. Oh là là, Nathalie itika kamoko. Nos swap. Il y a bien payé. Il y a bien, il y a sika, il y a bien. Mbali biso pe na latika ngwana. To yepe na mama, to komi na zui moi carton nango ya na fungoli na zui moko. Oui, tikali na tie. Nathalie weti na bité mama ife ya kozonga oye bungi ya kozonga na kangi yango na tika wana nikola mesa na tika kutolanda information lingala facile ngala mama na bana tozolanda no ikambala moko babisanga fungola ezongi ngabi mama ezongi abi ngabi babisinga ezongi fungola azu ya fungola boy ezongi agangi bon voilà pour na kolobake mbongo nanga za makila pourquoi oleki sabat na leki sabat tem na leki mutu na boma mutu pour ngala comme na la mais comment il faut boma so bomi tendenge nini bongo paki osalaki mutu yo boma kiana yete yo liaki musunete omele makila nete omema biso mulai mais mulai yango siko na zongi na chité pour tu vas comprendre que mon argent ton argent là yo penzo zali un vrai chrétien nganga nzambe babi onani nganga nzambe parce que dans Apocalypse chapitre 5 verset 10 tanga to bandi ba verset sur bandi Apocalypse chapitre 5 verset 10. Chapitre 5 verset 10. Chapitre 5 verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Voilà, 9. Là-bas, dans la 9, tu n'as qu'à moment. T'as 10 pour tout gagner temps. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et oui, oui. Et c'est ça. Ils régneront sur la terre. Toko régner. Siko asali biso ba nganga nzambe awa na sina mokilo dans cette planète terre. Yonanga ba tout on dit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes des sacrificateurs. Aux à la moitié, aux à la mobile, aux à la mona muketo mukolo. Mais il faut to régner na mabili. Siko étant que ba sacrificateur. Ba bengo nganga. So nganga kisi azali no? Oui. Nganga nzambe pe azali. Siko yo siko bozbanga kanga kisi nasala makambo. Nganga kisi c'est magicien occultiste bato ana tutu ba donki ba démon. Baza ba nganga kisi. Siko biso ba nganga nzambe. Il faut to engloutir bango. To la sa différence entre biso na bango. Ah oui. Ya omoni présence nanga et pas na banganga kisi bani tout, ils ont bloqué bango tout. Voilà, yango na lobi ki 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. 2 Corinthiens. Nouveau Testament.
Chapitre 8, verset 9. Les Corinthiens. Chapitre 8, verset 9. Babia Babas, Ninu Yango. Yo qui est Timothée. Ah, brad. Non, non, Après Romain, ils ont Eh. 1 Corinthien, après 1 Corinthien, 2 Corinthiens. Bolimbi Sapo le beaucoup langai. Ouais, ouais. Bible, on peut y asika. Et Kangama. Il faut que tu aies un Bon, voilà. 2 Corinthiens, chapitre Excusez. 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Verset 9. Ah. Voilà. Je le nom du Seigneur. Amen. Car vous connaissez la grâce Boye bingolu, de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un colo na biso Jésus Christ. Sale biso ngolu. qui pour vous Pour s'est na fait biso. pauvre, Oui, des riches qu'il était. qu'il était, Ah, afin que afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. surtout comme riche. Voilà, c'est ça. Pour nous koloba. Il est riche, ami, comme si Mobola. Mobola pour la biso Pour to comme biso si ba riche. Siko yo lingi pauvreté, na pesi yo ko lingi pauvreté, zoano pauvreté. Ngai mobola za mabe, no lingango te. Vous comprenez? Voilà. Alors, moi, on a un sikoyo. Nga moto na lingi na ko riche. Yo eko yibangai. Mais tu as un problème. Il y a bien ce qui n'a pas répété la transition Isali. Ce qui était dans ça et ça ma transition. La transition qui veut dire le passage graduel d'un état à un autre. Balobi passage graduel. OK, na tie le kola ne ko ba gradin. Na mati escalier na zomata. Nazomata, passage graduel. Mais ils ont des transitions, ce que nous parlons. Ce n'est pas la transition politique, mais la transition spirituelle. Ok. Alors, quelque chose se passe. Chaque jour, nous vivons la transition. Chaque semaine, il y a la transition. Chaque mois, il y a la transition. Et chaque année, il y a aussi la transition. Mais il faut profiter. Si vous profitez, vous falo pauvre, vous allez sauver. Makamba salia wa nazolo makamba salite. Ok. Nous sommes le royaume des sacrificateurs. Les gens qui ont nganga mais aussi la bonganga na été. Ah d'accord. Ah voilà. Oh un magicien mais tout le monde n'a pas mis place à mis gilet tité. Ok. Ah ça il a kangote. C'est un faux magicien. Ok. Aux nganga nzambe mais aussi la bonganga na yote. Ça il a bonganga na yo. Ba Moïse ba bingi bango ba nganga nzambe mais Moïse a salé le bonganga. Ah oui. A juin zété a boaké comme nyoka. Pas si mais pas ezongi zété. Hein on comprend. Maya comme makila. Yesu etaki nganga nzambe. Asala kité toi asala kité. Ay boti amay wana bati may. Abonde le comme vin. Avec la yable a juiso atie potopotali. Atie na qu'est-ce qu'on a may sur. C'est ça bonganga nzambe. O sala bonganga nzambe. Il faut to bimana ordinaire tout comme na extraordinaire. Ah oui. Hein, on comprend ce que. Alors, ce que ça la makamango te c'est que vous a fonganga. Nganga ki sa ko monela yo. Ah oui. Ndoki ya kusagala na yo. Bi talo yo ezalo kola oba loba nko balongoli léopard mino ndenge na kimongo balobaka balongo la nkoi baino. On comprend ce que donc léopard balongole manzaka balongole mino atikali vite donc c'est-à-dire au bangelo côté c'est ça attends commencer donc eloté ça n'a rien pas éviter ala minute ala manzaka minute manzaka te force ya léopard ezana mino na manzaka ce que ezate au moins que si matin tu liboko no na munoko na rien. Ah, ça, la tout rien. Donc, au c'est la même chose avec Mutoyo, Azali, Nganga Nzambe, mais aussi la Bonganga Naïté. Ah ouais. Ah, vous comprenez? Il y a aussi qu'on zamba zoloba ki makambo ngoyo biso to zoloba oyo eza makambo ko ba mystère. Oyo pourvu que to pratiquer yango nde to kozala ba re na vie na biso. Ah oui. Na Jean chapitre 13 verset 17. Ah oui. C'est trop fort. Mais papa, tout ça pour ça, expliquer monsieur la transition on a bien. Dans Zoya. Pour tanga verset kasi. Jean chapitre 13 verset 17. 13 verset 17, voilà. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si vous savez ces choses, soki boyebi makambo vous êtes heureux. Boza bato na esengo. Pourvu que vous le pratiquiez. Oyoki. Soki boyebi makambo na zoloba, ba mystère spirituel. Bokozala erré. Vina bino mobimba pourvu que vous pratiquez. Si vous pratiquez, en fait, c'est que vous allez contrer. Ah oui. Et vous allez malheureux. Ah oui. Ici, dans cette terre. Et ça, monde yanko, monde ya vol, monde ya mouyibi. Ah oui. Ah. La transition, nous devons continuer pour nous colobaker. La transition, ils allaient passage graduel d'un état à
un autre. C'est-à-dire, autre étape, quand on étape, les enfants d'Israël, dans Exode chapitre 14, verset 10 à 14. Tanga. Ah, ouais, verset. Parce qu'il y a ça pour une abissoti. Exode Chapitre 14, verset 10 à 14. Exode 14, verset 10 à 14. Ah. Voilà, je lis au nom du Seigneur. Amen. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, il n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens. Ah ouais. Que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Ce que tu as verset à liboso tio kitatio comme kuna okomona ba mystère. Les enfants d'Israël devraient quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise Canaan. Mais transition salamaki. C'est-à-dire balongwa esclavagisme pour ba comme libre. Mais pour que balongwa wana ba kende na Canaan étape na ba benga au transition. OK. Parce que balongwe na bango na esclavagisme. OK. Mais ce que na étape na étape moko difficile. OK, bato ba kokuta na ba problème, okokuta na ba difficulté moko énorme. Au moins que non, mieux vaut ndenge na zalaki. OK. Que étape esiko ndenga na komi parce que ça transition, on passe la transition. Moi difficulté moko boy, moi problème moko boy. On vérifie en arrière. Eh oui, on vérifie bon minimum. Je n'ai pas péché, mais pourquoi? J'ai pris, mais c'est comme j'ai pris pas. Mais j'ai sémé, j'ai fait, mais c'est comme si je ne fais pas. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la transition. Alors, attention, tawanande, ezalaka moko très dangereux. Pour ceux qui étaient au raté, ceux qui étaient au joie. OK. Ah, on comprend ce que yango siko na passage graduel là et sengeli ozala prudent, ozala liso kufungwama. Ozala topé miso kufungwama. Ozala vraiment très prudent. Puis ozala ba principe oyo ngana kopesa yo yango. Parce que transition ça ma mutunyo tolongwe na nini Pâques. Mais lokola tolongwe na Pâques ezali déjà tolienzo ta papa et consort. Mais transition seconde toleka. Alors, nous avons les transitions, et c'est une salutation pour nous rater. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un futur meilleur. Oui, parce que Dieu nous a bénis. OK. Spirituellement maintenant. OK. OK? Et ce qu'il faut, se matérialiser. Et comme c'est palpable. Okay. Maintenant, palpable, c'est moi, transition, qui ose la sikoyo, li pambolo nzama pesa kiyo, pona, et comme physique. Nata, on ose là, et ça transition. OK. Mais on peut te voler. Ah, c'est ça. Bako yibo li pambolo na yo. Ngapa na ko yibo na yibi yo. Ozeli ti elote ozeli pe ole. Oyibala. Ya yo. Ah. Mais c'est comme ça le logo. OK. Mais oui, on peut te voler. Ngapa na ko yiba. Donc mutaye pe na loba na za muyibi. Ah, boza miyibi. Te. Ngane na bana muyibi. Okoya okate ngana za muyibi. Ngana muyibi la hibi. Ah, ndimi kwa ngane na ndimisi. Oya lobi. Kwa ngana lobi. Ah, au moins siko loba na za muyibi. La za muyibi. Mais soko yibi te au vivre te. Ah. Bon, pour muyibi akota lola yango lobi mso bongo. Ah. Yo tishiko ozo toucher ba point moko. Oyo ozo ba le contraire ngana ngana loba. Ah. Brad, OK. Il y a des mystères dans la Bible ici. Ce qui n'a pas dit qu'on révèle yo. Amen. Naibisio, non. Bible boinde, okende ko yiba, obuki magasin batu, obuki kesi à l'état place nini te wana za muyibi ya mabe. Mais spirituellement, yeba bien. Est-ce que nano yokate ke ba yibi moto étoile? Étoile na ye ba yiba yango. Mais moutongo zo souffrir. C'est qui t'a dit ba occultiste, ba magicien, ba zo sala yango parce que diable et loko surtout diable a salaka et ou takepa na nzambe. Ah oui. On invite suzula. Le bien et le mal. Azwango wapi? Pas ya papa. Siko batuna yende ba zo sala ndenga mabe. Mais biso siko futo sala ndenga bi. Amos chapitre 3 verset 7. Tout à l'heure. Tanga. Voilà.
Ok, Amos. Chapitre 3. On a vu la page 1076. 1076. On a vu chez Zandé Moko. T'es Zandé Moko. 1076. Aujourd'hui, on a Abdias. Nous avons la page 1076. T'es beau. Oh non. 1076. On a Daniel. Tu as Zacharie. Jonas, Eza, quelque part. Osée, Amos. Le cas Daniel, Osée, après Osée, après Osée. Après Osée, Joël. Voilà. Le cas Joël. Amos. Chapitre 3. Amos, chapitre 3. Bana, verset 6 à 7. Amos, chapitre 3, verset 6 à 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur? Babi, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que Nzamba soit l'auteur? Mais si vous avez que Nzamba soit l'auteur, na bien na malheur. Vous comprenez ce que? Donc Nzamba soit l'auteur makamonyos. Ok. Diable toi attribué au terre malheur, mais Nzamba zali au terre na bien na mabe. Yango est-ce que ngamu na lobi yango? Bon, alors, tala na likambo yo nga na zoloba ke na zamu yibi. Soko ndimi yango nde na lobi, so ndimi yango te na boy na lobate. Il faut loba na zamu yibi. Bon, na ndimi na zamu yibi. Oyiba ni. Voilà. Yango totanga. Dans le vélo la yiba. Ah, t'es. Okoya kokoloba naiba tsombo naiba mbonga pa nazaka sandola ka pocha pere anate wana miloki omoko wana miloki makambo na nzambe na yebiso ke kende kozongisa ndenge nini Luc chapitre 19 ezoloba histoire ya Zaché tango azalaki moyibi akende ya moto mais na zoloba na kati na prière. OK. Loba prière. Genèse. Ce sont la Genèse. Genèse combien? Chapitre 27. Ah, le ban Zamba za bien. Amen. Zamba za bien. Genèse chapitre 27. Voilà. Verset. Yoka, banda 3. Banda 3. Maintenant donc, Sikoyo, je t'ai pris. Prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Mais maman Rebecca tango yoki. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Si tu as poto gagné ta po, Esaü verset ni Esaü mulai. Histoire nini oyebi ya Isaïe na Jacob. Aïba boyaya. Hébreu chapitre 12 verset 16. Tanga yango. Comme ça na loba sikoyo. OK. Aïba ki Aïba ki. Nzambe abotolaki Jacob lipambola nga zonkiseli nini parce que aïba ki. Aïba ki ko? Hébreu. OK. Chapitre 12 verset 16. Hébreu chapitre 12, verset 16. Hébreu, voilà, chapitre 12, verset 16. Voilà, je lis au nom du Seigneur. Amen. Bandaka 15. Bandaka 15. Là, bandana 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez. Pendant la grâce ensemble. Nous sommes autant de la grâce, mes enfants, mes bien-aimés, mes papas, mes mamans, mes parents. Tous en attendant la grâce, mais au coquille qu'on s'est privé, n'attend la grâce, on s'est privé de la grâce. Amen. Oui, il y a comme combat. Voilà. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles. Oui. Et que plusieurs n'en soient infectés. OK. Yoka. À ce qu'il n'y ait ni débauché, Mndumbate, ni profane, comme Ésaü. Oui.
qui, pour un mai, vendit son droit d'aînesse. Ok, Yoka, 17, qui t'a manqué? Na 17, oui. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Il fut rejeté. Bien qu'il a sollicité, on plaira. Pour la Kolobake, vous avez l'histoire de Jacob. Hein? Celui qui devrait être béni. Toujours qui est béni, non? Ancien comme Nouveau Testament. Nouveau Testament. Abi ke o esengela ka pambolama ezala kinde Esau. Papa bengiye. Abi kende bomelanga nyama yaka nango, lambelanga en fait que mon âme amenanga e pambola yo. Mama pe ayoki. Eza ke na voix normale. Loba naza moyibi. Naza moyibi. Mama ayoki aibisi sikoyo mwana na wite. Eloko il faut yo zo yango, tozo yiba yango. Boma nini ntaba yaka nango asali manevre ninga sala kiaye papa ngayo na yebi oh yo izaye kasi koyo abite papa nzambe na yo atiaki déjà na nzela na ngai na go na ye OK abi mungongo ezali ya Jacob mais yana simba yo asima menzoto eza mona ngai izaye ndi apambolier makamnyo sotutu katango siso pambola kolo lipamboli paye aya boy abi mususu eza isosote. Alléli même na kolela. Oyo ki ndenge Bible abi bien qu'il a sollicita on plaira. Alléli mais ils avaient qui déjà c'est azui. Siko eloko ya zuana. Est-ce que so ka nzamba ta mukolo moko abotoli yango azongisi lié et kinda libela. Mais mabe ezawe zakani. Mabe ezali boye. Lokoso. Loba lokoso. Parce que ateka ka yango déjà na biloka kolia. Okay. Yango na zoloba. Loba na attention. Pour na perdre terre. Loba na za lokoso. Oh. Wana nde mabe. Ngana lokoso te. La soza lokoso ni mabe. Kasi yango te. Ateka ki déjà ye moko. Sibo kenda kinda kunini. Transition il fait ça la ma. Siko okoki kozwa lipamboli na yo. Meta musu ya yo pite ya mutu. Au moins que vina ngai simba te mundenge bana na entreprise to salawa ngano se retrouver te kaka tel akei ko tel akei ndenge ni bo nzoka bato ana mususu zo mona ka bo salati cravate alati jupe bien alati blouse bien alati bonzoka ba kende ke pananganga kisi diable nzoka zo sala posto ya zo ki pe ifonga na zwangu ifona renverser basani surtout na bonganga basali transition. Les passages graduels d'un état à un autre. Basali transition. Au moins, moto ano azalakana alongwe. To pasali gaf, to penim tu gaf na sali e utina nganga kis. Pasali gaf bu balamoko balongwe. Ya remplacer. Soki pasali gaf te malade bu okabe mbaso akotanda ko. Titi va fandisi. Et simbate paralysé. Poste gotika la vie d'été allez. Bamatissier. J'ai fait ça. J'ai expérimenté ça même parmi le peuple, ceux qui me suivent. Moi, natanga kombezate. Ndeko moko a souffrir. Balongole na musala, moi si akimie, munabana a souffrir. Ake va na panga famille ba pakole buzoba. Ti ba chasser. Ngana zuye na zoloba, sok bana nanga bazaliawa, mama azali okobenga otuna, na zuye na vandisie pananga, to vandi na ye. Tozolia, tozo sambela, tozo la de la prière. Papa, je m'en connais, il faut transiser ça. La transition ne peut pas se faire, mais vide. Parce que ça, les pamboli, tolingi, to yibayango. Si on y yiba les pamboli. Pourquoi ozo mille la kabu pamba? Il n'y a rien pour rien. Oza posa musale mata. Mais na lobi na yango. Oza posa. Ba kele pa na nganga. Ba yebi yango. Akepa nganga na ngina comme DG, ngana comme directeur. Place yo ngana lingango. Mais sikoyo moto ya zawana, il faut longwa ngana na remplacer. Bon sala pesa ntaba, pesa autant. Apesi ba sala ngo ka be lobi lobokuna munduki. Wana lali. Alali ya remplacer. Siko kufi, sepe ko kota ndaka kotinda ko sepe ko longola longwe ya remplacer. Eza monde oyo eza monde encore monde ya moyibi. Fungola misu. Tango to bondeli papa na bi wana to bonela na 0h. To bandaki 23h. Titan to komika 0h30 na kati prière. To zala ko to ngai na va Didier Mokako. Na tangi na kombo no? Na kati prière. Pa wana dibanda. Na fukami. Na bipesa mbongo nyeso sana. Transition sana masiko. Papa. Maiko, yo muto le sanga toni. Ngabi ozata le lokote. Abite nde na bimaki we kam. Tokuta na mina nga kabela ka $10 na nango na poche yaka nango. Atelemi ake ajuango aye fukama pesa. Na tina poche ngabi lelo transition salam. Place yo.
oyo mokonzi wana azali aza professeur na université mpe azali occultiste moto oyo azalaki koasime poste wana azalaki professeur na université catholique ICC na campus mpe azali directeur ya ressources humaines afanda mpenza ale DRH nabondeli pa esilinga bilobi na tongo kende place wana esili te nzambo apeso poste esili aye akomi na portail bafungola kaka okota DG mpe azokota pa atelemi deka ndenge bafungola portier ya jipa déjà akita appelez-moi ça monsieur babengi yaka tono seki apesa oui ok ça va appelez-moi directeur tel vite oh KDG ndenge atelemi kaka wana babengi directeur en fonction abi monsieur pesa nini non mikanda ya jeep et consort poste on appelle ça hier mutauza donc 48 heures ça remise reprise et consort et si allez adimaki amati na bureau na ici tala walinga pike Christ mukona akomo lenga okukate abi yaka afandisi babi mais monsieur tu loges où attends tu loges où à Seki abi je suis chrétien bien sûr moi aussi je suis chrétien mais tu loges où tu loges où parce que personne ne croit que elo kwa bongo sala makaka bongo mususu pe abi directeur financier afandi la pesa nguma to sala prière wana na ni côté Matadi Mayo to sala prière un mois na kende to sala prière pendant une fois par semaine tu un mois deuxième mois to kota bonga bité na bonde de butu ngame transition fait salama na no bitala ya kana eloko moko ya bien o se pesa motema nzambe transition salama aye na ngonga la bia au toucher point lelo ndé na bonde la pona yo lobby na moni ba peso jeep ya rouge ya sika ba peso place moko ya mbongo et ainsi de suite na kombo na esili akende lobby boy ba bengi non oya zalaka na de yo longwe DG a longoli ya limoger kaboy sans motif ya ju pla obi ko kota na bureau zobanga parce que babi ke jo aza terrible na bakisi nani ni tout abengi ngata zole langa minini papa ndengo lobaki jeep ya rouge ba pesinga ya sika nani tout azo ya na chauffeur na sécurité tala to sepela to jubilé to kekuna côté na bureau zoba azobanga ti afungoli ngambo na koti na bia wanguma nyonso eza eloko te na fandi na sali prière esili allez na juillet na vandisi na vandawa salambongo mais kobosa na nzambe te oui malheureusement abosa na kinzambe folie ya mbongo voilà pona kolobaki la transition et salamaka brad oui omoni awa na zongi na verset totanga kike c'était pas Jacob apambolama c'était Isaïe na ndenge logique ezali mwana liboso et tout mais makambi salami transition salami passage gradé d'un état à un autre on a volé sa bénédiction on a volé son étoile Jacob akenango et abik na aizui kando binga na kuboma ye no bari tango papa ndinga zo kufa ngai no bari boma ya kufa comme ça total. Déjà, moto azana oyo ça les transitions. Au timba déjà, c'est atibasi ba timbisié. Déjà il faut la longue. Akima déjà kenda. Il faut la longue. Voilà brad tolo baba mystère. Amen. Oyo ezali très important pour bana nzambe ba yoka yango pe ba yeba yango. On comprendre? Yango na zolo bana 1 roi chapitre 1er. 1 roi. Chapitre 1. Naloba makama transition. Pe na toucher po ya ki moyibi. Okay. On a expliqué ce que tu peux faire. Ya solo. Pono yiba, poste wana, pono yiba. Dala, ezana libala, mabala pe ba yiba bobali na yo mama. Yo za yuma. Parce que ça la kiamote. Na la extraordinaire ça la transition. Au moins bon, c'est bon na 4e émission. Pourquoi c'est bon na la kisate. Là vous allez ba yiba ki. Tout à 1 roi. 1 roi chapitre 1. Bana verset 5. Oui, excusez. Loboko aza awa te o de roi zonga mo sima zonga so sima penza na 1 roi bali misa pona loboko 1 roi chapitre combien chapitre 1 bana verset 5 na 1 vraiment bino bokotanga banda verset liboso ti bokita tina 31 OK mais biso totanga nyonso te 1 roi brother. Je
Taloyo. Papa, eza loboko nanga. Loboko na mais sanitaire. Naza na 1 roi déjà. Chapitre combien? 5. 1 roi 1, na 5. Bana verset 5, yoka. Voilà. Prétention d'Adonija. Adonija, fils de Haggith, c'est ça. Se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai roi. Oui. Et il se procura un char et des cavaliers, un 50 hommes. Et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche. Soukawana. Titre nango bakomi boy. Adonija. Prétention. L'un de ses fils aspirant à la royauté. Siko tanga verset 11. Toza kawana na chapitre 11. Tanga verset 11. Oyoka. Qu'est-ce qu'on a 11? Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon. Oui. N'as-tu pas appris qu'Adonija, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? 12. Viens, voilà. Viens donc maintenant. Je te donnerai un conseil. Non, personne de conseil. Alors, Babi, non, personne de conseil. Si on s'allait liango, tu vas bien. Sauve ta vie et la vie de ton fils Salomon. Oui. Va. Entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante? Yoga place David a juré que Salomon a juré na komo na Nzambe. Yo no remplacer nga. Exacté. Mais Babi exagère. Loba naza muyibi. Na kuyiba poste wana. Ah oui. Na kuyibo étoile na yo. C'est fort. Na kuyiba yo mona kitala. Aïla malama musicien ya mokili. Omona ke misa araignée mais aya boye ba yibi étoile na ye. Akoya ti lelo. Mutu misa araignée nango. Ah oui. Ça c'est fait dans le monde démoniaque et diabolique. Or monde où yabiso bozo banga makambo susu nzoke za normal. Yoki ba. Totanga to mona te place David agira. Mais awa ba conseil anani il y a prophète Nathan. Yoka kota kune pas roi. Je sais que tala n'as-tu pas juré yo jiraka ki okopé sande nani Salomon mais tala yekuna zo régner déjà à salibo. Alors yo tango ko sala bongo ngai prophète Nathan nakoya na sim nakoya na sapona nandi misa makambo yo nandi misa makambo yo lobi ngana ndi misiango pour craigner rabassa la dame. OK, yoka chapitre 2, token na chapitre 2. Verset 14. 1 roi chapitre 2 verset 14. 14 à 15 yoka. Voilà. Abi. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Elle dit, parle. Loba. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait. Et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné. Et elle a échu à mon frère. Et bon décollage. Parce que l'Éternel la lui a donné. Adonija Leli, il y a pas reconnaître. Abi que royauté ezalaki yangai parce que selon coutume, selon penza menenga bloba, ndenge ni abi que soki papa kufi, mwana ya liboso ndia remplacer. Mwana ya liboso wa ezalaki nde Adonija. Azo se préparer na ngopé. Voilà. O baba la maman ne légalement makamyo surtout. Salomon mwana ya makangu. Mwasi ya moto, Bathsheba zalaki mwasi ya soda. David a bomi soda azu motiona. Moi na liboso pas kufi parce que nzamba alongola ke yami baleza Salomon. Siko mwana makangu yenda régner. Akomi roi. Oya zata na légalité moko te bino mwana makangu enfin bâtard. Ba mwana nzambe te yo ke bana mi biloko te yakana osa na verset ke mwana makangu mwana nzambe te. Na peso ba verset que moi makangu. Juge chapitre 11. Que moi makangu mwana nzambe. Nana ebisio. C'est que David a mon appelé Zambete. Tala nakoko loba makamawa oyo ko bouleversé parce que nazana ni natin. Salomon okuta Salomon na lufel. Okuta Jephthé na lufel. Nakoba nakoloba mais dis-moi na bombi parenthèse wana. Pour na bisabino maman ya David asala kinini pour David abotam. Et pourquoi papa ya David abono linga David ité? Alinka batu nyos sauf David. Oui pour nani? Pour nani? Entre parenthèses.
tozongi na Oya page zaka mwana makambo. tozongi na page Tosilisi Nalobi 40 minutes koki. nalobi boye Eh. bayibi bokonzi ya Adonija. Adonija ye moko pe a comprendre que nini esalami et pourquoi eloko esalami ngai nde roi papa nuni alingi akufa ngai déjà esengeli déjà Na se prépare. na se préparer pe na bongisi tout et consort mais ndenge nini ebaluki ekomi Salomon Pe mutasali yango un prophète de Dieu. un prophète de Dieu qui l'a fait. Nathan est transition. Nathan wana ya transition que David alinga kufa po mutu musa remplacer et transition nande salami makambo ni salami. C'est pour comment na kake yo za distrait. Tango yo lali na butu na komi na point. Soko so sala ba prière transition te eza difficile au régner. Parce que nous avons vu, je vous ai fait un royaume de sacrificateurs et vous régnerez sur la terre. Mais au Coréen ndengeni ce qui est la prière à transition te. Parce que tant kaka tozo quitter ndenge to sala que na junda kisa 2022 Tokoti 2023. tokomi nini décembre toketi le 31 décembre na butu wana ndé transition sala. OK. Hein pour la tolongwa na 2022 tokota en 2023 et roana ezo salama. Il faut ça la prière à transition. OK. Chaque jour transition salamaka comment? Tant que tozolonga lelo ezali mardi pour tokota mercredi. Mais tant que tokoma mardi 23h59 pour tokota seconde wani mercredi. Voilà. Na place wana kaka na tango wana transition salamaka. Les passages gradués d'un état à un autre. Tant que tozali dimanche, hein? Pour tokota lundi, na butua dimanche na ero wana. Voilà, tu dois faire cette prière pour la semaine. Pour la semaine, au Kangayango. Tant que tu as un mois, il y a janvier, comme le 31 janvier, pour le 1er février. Il faut ça la prière et la transition. Au Kanga, moi, Mobimba. Voilà, c'est pourquoi tu vas distrait na bilo comme ça. Or, Satan a distrait na makamona po ya yebiang. C'est très important. Alors, na tawana ndoko ko ça la prière. Nzambe nyoso yanga. Na santé ezali na kangi journée oyo. OK. Yango lo bakali pa moko bimi pa na biso kanga journée. Menga na kangi journée na ngai. Na kangi semaine, on a dimanche pour na tokota lundi. Na kangi semaine mobimba di lundi au dimanche. Tout ce que tu as préparé pour moi ezayanga. Mutoko boto langa te ni na molimo ni na nzoto. Na kozo yango na kombo na amen amen. On comprend. Mais si ko soki est arrivé que ozomona que non eloko boye songolo to mutu boye. Azali ko régner et toto mais nzambe moto ya zo régner. Comme ça, ngai na botole loko oyoki yango moni ke bayiba ka baitola bato ba chance ya bato ndebongo. OK, ba monika ka ye nganga kisa ko kele tamsuna pembe mne bale to na wc to ndoki même na toilette to bisika busongolo pakala alongoli bilamba tika mutakala asali yango. Mona zorenye abali mobali kitoko boy te mobali il faut comme mobali mona nanga il faut perdre ainsi de suite tout la sali papa pas ici ce sacrifice au sacrifier mutu pona moi kaka pona mona na po mona lobi lobo kuna mobali na ayinio akeka makana fiona pe abali ayiba mobali na ngai alese zakala ha akosala nyonso ngai o gena o prier eloko te nzoka yo pona o botola ye eza facile yo zunga ka salaka prière ya transition. Et on ne peut... Secret prière à transition. C'est comme la souka. Merci. Une belle question. Il faut aller au bata 2 ou 3 pour comprendre. OK. Secret à transition, Ezali, 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Yali Bosso. OK. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Voilà. Naloba. Loba. Tonatanga, to qui va pas. OK, musique. 2 Chroniques après un roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. 2 Chroniques chapitre 20 verset 21. Et Louis Boy. Des grands matins, le roi Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi tout Juda et Jérusalem. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. OK. 20 verset 20. Voilà. 1 verset 20. Ouais. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Le lendemain, ils se mirent en marche. Oui. Des grands matins pour le désert de Tekoa.
À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Des choses. Kasi otanga la Bible mingi. On sait na prophète en balobi na singulier au pluriel. Confiez-vous en ces prophètes au pluriel. Au pluriel hein. Siko yo te kanga moko. Sibo ba mususu. C'est-à-dire je ne suis pas seul. Il y a des vrais prophètes, pas des faux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des vrais et des faux. Alors confiez-vous en l'Éternel votre Dieu pour être affermi. C'est-à-dire, ata baye na butu, ata na moi, pona baluka moye ya bayi bo étoile na yo, bayi balibala na yo to ba na yo consort, ezate la confiance. La confiance. OK. Deuxième confiance, c'est pour nous réussir. On m'a pas personne de technique, ndengo ni réussir. On sait prophète vous réussirez. On a personne technique, ndengo ni ça la pour on réussir na vie. Très bien. Et voilà, c'est ça. On a premier secret pour nous vivre transition. Deuxième secret, ezalinine. Oyoka, ainsi dit le Seigneur. Oyoka, Exode, chapitre 23, verset 20 à 26. Exode, chapitre 23. 26. Tanga, 20. Banana 20. Exode, chapitre 23. Nabaina 20. Hein? Voici, j'envoie un ange devant toi. Yoka. Un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Oui. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Oui. Tiens-toi sur tes gardes. En sa présence et écoute sa voix. Yoka. Ne lui résiste point. Parce qu'il n'abandonnera pas vos péchés. Il ne pardonnera pas vos péchés, excusez-moi. Oui. Car mon nom est en lui. Oui. Mais si tu écoutes sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Alors, si tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi. Ce que sali nyonso. Comme ça là on partit te. Au sali là comme ça négligé na yo. Donc si tu fais tout ce que je te dirai. Na kozala monguna. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Sukatawana. Bon continuer kuna na si. Mon ange marchera devant toi. Mon ange nanga salin. Autambola liboso na yo. Donc pour nous la transition et sengeli oyo ka ainsi dit le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas écouter ce que dit Dieu. Au soki nzamba ebise likambo ya osala contraire. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Akolo belo na nzela mosala nzambe, tantôt yomoko na rêve, to na vision, to pe na parole na ye, alobelio. Mais ce que pour mettre en pratique est comme un problème. Pour vivre la transition, tu dois mettre ta foi en action. Loba kondima. N'invite ceux qui osent comprendre ngai. Matthieu chapitre 17 verset 20. Tout en Moses. Tanga kasata asuka kasi nakangi Bible nanga kasi. Comme ça. Na loba mata muke bongo Matthieu chapitre 17 verset 20. Voilà. 17 verset 20. Voilà, je donne le Seigneur. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Il y a vérité. En vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain. Comme un grain de sénévé. Vous diriez à cette montagne. Transporte-toi d'ici. Et elle se transportera. Elle se transporterait, excusez-moi. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous sera impossible. Est-ce que c'est impossible? Si tu as la foi? Jamais. Au comprendre ce que oyiba. Moyiba na zoloba, ezalite ke no buka bank. Ezate konde ko yiba mutu ka mutu, yo lubi ale ba na yiba, na yibi mutu ka mutu. Te, dans lubi na zoloba makama transition. Voilà. C'est que au talibo etiobité, vie on a mené ça bien te. C'est comme si ba yibe étoile nanga. Tu peux faire la prière pour récupérer ton étoile na moment ya transition. OK. Au salipé au sali prière opposé pe offrande na yo. C'est ça. Deuxième chose. Oui bon. Ngana zaboy. Sikoyo te ngalo kufa pauvreté. Ndenge ni moto ya zana mbongo ngai pauvre. Jamais. C'est que bazana loko. Ngefuna botole loko.
Nzambe moni étoile ya zo régner wana nga na zongo na sali prière pendant temps de transition na kotanga na kombo na yo so me na bien kombo ten oui na cible yo wana na zarabo si na cible yo na sali prière transfert et salama parce que la transition c'est le transfert transition yango wana siko na zoloba nyonso azana ngo yepa nanga na botolo yango na sali prière sili na sele no frère nanga sili etikali bon tala yo ko bosana me ko sutuka ke mutana ba beta ba shit moko yo ko mumata wow pe au sécuriser yango par le sang de Jésus. Si tu fais pour la prière de transition, n'oublie pas de sécuriser tout ce qui t'appartient par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Même ta propre vie. Mami tutu. Ba tumsu ba iba bango ba étoile, mutu olala ki oloti ba ibio sac. Baby mbongo. C'est ça. Si comme mutu ibio mbongo na yo biete. Tamsu po mona ki mutu na ndoto ou a masquer longi po mona ite. C'est ça. Et ça ba ta satana. O ba salaka. Ba ibio mbongo yo siko koto ba mbongo isimba ka te. O zo mbongo sala bo isimbi te. Nzoka ba iba mbongo. Et si on peut récupérer, il faut faire la prière de transition. Si on a la vérité biblique, ou ils ont la Bible. Autre monde qui ba yibi bo kondi ya mutu, ba pesi mutu musa are na ngo tiliwa. Batika pe ko botolite. Tiliwa. Batika botolite. Mais siko papa na belo moko. Si. J'ai beaucoup à dire Nzambe. Brada katingai. La kati pela lelo. Merci beaucoup. Joyce lo na yo kida. Siko yo. Papa. Makamia so na biso ekena ba prophète. Ya Salomon, prophète Nathan. Nyo so lobi na biso. Yo mto lobi na biso. Faut ko yoka, ko tosa. Eloka okola rotimbe pa ba sane. Mais yo mongo so ba bengo ba so na mo yote. Ah, brat. C'est cool. Na zo téléphone mo na ba message que na musunga moko na comment répondre na répondre ba to. Ba musuna zo benga na benga. Ngala ko yamana nga mutu te o sel. Na sel ba ba pont. Tala ba pont na ko mo sel ba. Oui. Ça pas musala na, il faut ça la ka. Bradi. Ah, pour ça la pont, Paul Batou ba landa ngai. Ah oui. Ndeng moko pour ça la pont, Batou ba ngai ko lemba te. Na continuera. Continue. Ah, mais bo kan saka payer. Ah, et ça la bien. Nalinga ko to lobela ko te. Ngaka bobozela o kana obenga papa. Papa pe pozoyer o kaka. Papa tala mama mo kazawana. Papa mo kazawana yamba enami. Na yamba. Au moins les autres non ça l'émission, notre tournée émission. Ce qu'on a yamba ndeni. C'est ça. Kuna ils ont sonné. Et voilà, ba signaler ils ont sonné ba appel na ba message etondi. Ce qui na 6 émissions, ndena bando yamba ko répondre. OK. Na priya kamingi. Ce qui na zo prier. Parce que tout aux ba appel les belo ko zo pour la transition. Oui. Bana nu nyonso wana bazoya. C'est pas un problème. Faut se préparer non. Pasteur et loko na sengi boye. Soko bengo zunga te. Comment message soko tina ki message na tangite bakisa lisusu eza problème te. OK. Eza makamba persévérance insister. Voilà c'est ça. Tant sous message no exemple topé na mutu na salaire na sauter. OK. Mais indépendant de ma volonté. C'est-à-dire il n'a répondre mais ou ndenge na so message écoute appelle le code tout na sombrouiller na comment répondre ba ton susu ya yo etikali. Donc so tini so tini mususu ezongi likolo ndena voilà c'est ça. Juste ça. Très bien. Voilà. Ah, OK. Donc solution ngwe monani. Pour tout oyo bato yo balinga bai baba etola banganga ya bandoki baza kuna bato balinga baboto ngako tunalinga ya ba magicien ya banini tu ba etola ba nakanga kanga bango nyiso tout pas ici na salle yango na ba faux prophète nazali fils de Jésus naza mon simple frère mais na ibine ba principe divin ba principe spirituel non de okutana nganga moka betio coup de tête et loko ba mekate yengo na betolo lisolo kasi pour le bil kamanine na utanga na kombo maître Yang 6 comme le frère Michel bakendo zwa kisi na mbetenge na maître Love bien kakufa na maître Sibor voilà bakia na mbetenge balambi bango kutu bati bango na batono balambi bango batokisi bango ti esili ba pesi bango ba kisi na biso ko moko abeli liboma Sibor nani pardon yema ni maître Yang 6 nani maître Sibor bakene pique-nique na retour diarrhée akufi wana ngaba na kinafini qui passe maître Yang 6 na ebi maître Love auti rond-point footing kombi ye kaka etelema portière et chrétien akoya akufi yesu ko maître Yang 6 abeli liboma penza ko liboma ya kanga ba chien azo kata encore zaye ngambe yo kamumbinga mutu azana dojo na ye na ba élève tout siko bakangi ba mena mumbele na église pour la délivrance pour na simbité bani tout na mulangi ezana sirène na kati mulangi ba komi kuna
pasteur bokata bolongole ba chaîne to délivrer ba bité surtout longole a obeta bato ah ay bolongole ça le côté à l'église hein tant ka balongoli hein a feinté à ju pasteur mouvement bou oya ya we bou kuna alandi sous pasteur a kangé clé pasteur a sandi ah bon mais ba ye po balongola liboko ya maître nanine oh mais pasteur ngakufata toka balongo awate bazongisi ba chaîne po bakange ba chaîne il faut ba 15 mibali ya mibali bingambe ba ye na église siko ipa na biso ça est terrible ba pasteur bazalaka na biso tala muto atalika likolo akitsamula mbule beta kana église côté musute pasteur siko bien frère Josué nani tuto boka mbula allez ngasi kona ke côté cher ezalaki nzambe mbula na ba ni tout. Ah papa, tant bon le kotoyo. Ba bolongo le chaîne, ah beta bato, ah rien au sale le côté, balongoli hein. Ah mais quand même frère Blanchard parce que frère Blanchard ça peut mettre. Ah quand possible ya pas. Ba bien assez, tanga tseka kan. Hein? Bangonyo so kuna siko alandi ndenga. Nga siko kotoyo na invité, na tseka comme ça ben. Yango c'est bon ça la délivrance, c'est pas kanga mi c'est. Na ngala kufa. C'est embêté. Ngaka oleke batu balo bake tala na sima yana zoye na ngaka no kaka neti te loba zala na nzambe mais no kaka neti balo bana tala na tala boy 0 mètre na ngai tala betanga likofi na nik oyebi likofi mene leka boy neti kana kanza obi elekio teka na koti na fente na skive tango kana fente na bité. Parce que technique il faut ça la carte rapide. Côté il y a ça la jijichu. Ngape na ça jijichu. C'est que tant ka beta na feinté, tant on a feinté na côté ceinture avant. Tant on a gagné ceinture na tombola ba matin ngabe baby. A beta na coup de tête ça. Et yum tati kone loko. Terme. Ouais loko. Non non rien. Tant ka betinga dang ngabe rien. Allez na bouger sur azali colonne imbécile. Na zoie mouvement. Nicolas Cher. Cher Panzani, Abukani Kot, quand Milou m'avait fait bimi. Na makofi wana. Ngave te kofi te. Bah, à quoi Nicolas Cher et Panzani allez. Quoi que Kot Bukani, Milou m'avait fait bimi. Abukingai. Abandole la hein. Ngana bi rien na. Ah, sambela ka tenga na sambela ka oyaki fo. Voilà, c'est comme ça qu'il y a des délivrance, c'est lui même pessil malmo. Ba men hôpital point ba que comment ça cote. Voilà, ceci la voilà. Merci beaucoup papa. Dernier mot et puis numéro de téléphone et puis tozongi la cache à parcelle. Oui. Pour te beti là on peut moi mais là tant mususu na transition oyo mutakoloba te ngana transition oyo ona nango nazolinga na somba lupang ponga na koma directeur boy ngana ngana sala boy pona koma boy ngana sala boy pona sala boy. Alors j'aimerais que moi 2 minutes ka oyo to beta na lisolo ya achat parcelle puis ba numéro de téléphone pour te clôturer na monsieur achat parcelle et toujours continuer. OK et ceux qui ont contribué au bengi biso na ba numéro na biso oyo to pe numéro compte bancaire yangwana OK au sali virement. Très bien. Bientôt, on va appeler numéro compte bancaire mususu. Ce qui est compliqué, au tin mususu ou ba numéro na biso. Avant d'appeler ce numéro, na lobby achat parcelle te répéter, te reprendre en gros. Ce qui pour niveau ça l'action de grâce na yo, tu peux offrir des noms à transition. Tu peux le faire. Mais offrir la transition ba ça là na moment où yo sali prière à transition, au yo offrir des noms au tiwana. Ah d'accord. Au sali prière sili, ndio yo tin de biso. OK. Ouais, n'habitez pas comprendre. Très bien. Donc tant que ça la prière en transition. Tant que ça la yango, au sali sur place yana. Yango na betelo masolo, bon bato baza belé. Na betelo ka de masolo ya bato yo. C'est-à-dire yaka tia yango sikoyo to ça la prière. Donc eza sur place tikotak. C'est ça. Ouais. Pour na homo na clair. Voilà, nazana mi ya loba to ko solo après ou bengi to solo li. Alors ba numéro na yango. Plus 243. 9 98 17 18 54 plus 243 9 98 17 18 54 Yami Balezali plus 243 89 91 055 c'est ça 89 91 055 Yasuka pesa privé ezali plus 243
81 241 241 0 0 0 0 0 0 3 à la fin. 3. Yango wana ba numéro nanga nyonso yango wana. Voilà, merci. Alors pour avant tout sambela na pesi le révérend pasteur Robert Iwanga Mbot yene mutalati singai. Ah na Paris, na France. Voilà. Manza mapambola biskazali. Na pesi frère nangai Jérémy Lungi. Nzamba pambola moto na Nzambe bisika yo zali. Amen. Na pesi bana nangai nyonso mbote ebele, je vous aime beaucoup. Très bien. Na bi ke pasteur wana ndeko nangai. OK. Jean Médard Kazadi. Nzamba pambola place ozali. Amen. Il est maître. Nga maître, mais jure qu'il t'a en terrain. OK, il y a qu'à l'église, qu'à cher, à Bandiango. Bandiango. Nous n'avons pas mon vraiment. Je t'aime beaucoup. Amen. Mon frère. Amen. Voilà. Toi aussi, c'est monsieur papa. Bon, bien que ce qui est au lingi, comme il a un message, na ko dédicacer pour batoise belé. Belé vraiment. Natanga kata moko na émission et ça la bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ça prière na bisa suka. OK. Prière oyo et ça est très importante. Bato mingi bazobika et puis mingi bazo témoigner. Amen. Nabi eza obligatoire te. Voilà. Soki olingi ozima inayo osimbi osento simba loboko nangai. Soki olingi ozi huile d'olive nayo osimbi osento simba loboko nangai. Soki po olingi yango te nabi eza obligatoire te. Très bien. Mais eza obligatoire c'est la prière. Amen. Osai quand to simba loboko nangai si tu es malade, tu touches là où tu es malade et Dieu te fera grâce. Et j'ai fait la prière. Oh Seigneur Jésus, tu as été merveilleux pour moi, le Tout-Puissant, tu as été merveilleux pour moi, l'agneau immolé, tu as été merveilleux pour moi. Au nom de Jésus, Père, au symbole de Seigneur, va vivre transition. Balongwa na malade, bakota na guérison. Balongwa na pauvreté, bakota na abondance et bénédiction. Balongwa na esclavagisme, bazala libéré, bazala libre. Balongwa en nzambe na situation bazo vivre ya précaire, ya précarité, va vivre une vie paisible et heureuse. C'est ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus, la transition est salamana vina yo. O accéder na loko zoluka. Au nom de Jésus, banguna nyos ya yo, ba pagano nyos. Ba vivre kanda ya nzambe o boto la bango o bazanango parce que nzamba pesi ordre na ba israélite bo dépouiller ba égyptien bo zala bo dépouiller na moni prière ya lelo ba témoignage Jésus belé makas. Merci de répondre toujours à notre invitation. Merci. L'homme de Dieu, l'évangéliste, l'évêque, je suis le combat. Salut Philippe pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous chez Chebso Télévision. Au revoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.